Congo Kimia TV Bino eza bato baza na poto bazo na Kisasa te. Bato ya Kisasa batiki ba vie na bango. Ba vie boni ekei boyebite. Mais awa na poto bazo senga bino l'air moko moi cotisation moi makuta. Bo sali sa bande ko na bino batikali na poto o bazoki banini. Bozo pesa so ba 20 francs ba 30 francs o makoki na yo. Papa. To lancer appel oyo tozo bengango l'opération grand sacrifice. Tozo kutana na Lausanne. Tozali comité bana ya Suisse. Tozo luka 100 Congolais, 100. Motola motoya na 100 francs Suisse. To ede mboka na biso. Na lobi na bino bana Belgique. Na lobi na bino bana ya France. Na lobi na bino bana ya Londres. Week-end il y a 2 semaines. To sali récolte na Lausanne, $5,000. To pesi. Ngala uti na mboka mo musika ne Châtel. Na yena 1300 francs Suisse. Tozaika ba tout 20 pamba. Si ko kanisa ke 50 personnes ba telemi. Ba opesa boni. Yango na lobi na bino ke sacrifice ngana osenga bino. Oto nazo senga biso to sala. Bana ya Kisasa ba pesi makila. Ko futa ndako te yaka na 100 francs s'il te plaît. Batu ya Londres. Ba obenga na te sacrifice à 1 mois. Oya tiki makila papa bo comparer. Makila ya moto vi ya moto na 100 francs dans la valeur. Boko comparer yango nazo senga bino na motema ya bino mboka ba pesi bino boko yeba valeur mboka wana mukoleko kenda. Congo Kimia TV bande konanga ya poto na ko adresser ngo na bino batpoza na poto bolanda mwa liseso na kopesa bino nzambe akela mokili apona ki peuple na ye apona peuple na apesa ki ba juif alaki bango mabele alaki bango mabele mais batwana ba comité na mabele mais lera komi na mabele ateli bango etumba et pourtant ye mutasala mokili akokaki na souffle kaka longoli bato nyonso atiki ba israélien bango moko mais tina moya lelo boza komona ke israélien zo bunda pona mabele ba boni bakufi boyebite mais bino biso ba congolais ba besi biso mokili gratuit mboka gratuitement to kuti mabele ya biso to vandi munguna koti pona ya kozwa mabele siko biso to vandi to kangi maboko bande konanga ona ko adresser na bino eza bato baza na poto bazo na Kisasa te. Bato ya Kisasa batiki ba vie na bango. Ba vie boni ekei boyebite. Mais awa na poto bazo senga bino l'air moko moi cotisation moi makuta. Bo sali sa bande ko na bino batikali na poto o bazoki banini. Bozo pesa so ba 20 francs ba 30 francs o makoki na yo. Papa. To lancer appel oyo tozo bengango l'opération grand sacrifice. Tozo kutana na Lausanne. Tozali comité bana ya Suisse. Tozo luka 100 Congolais, 100. Motola motoya na 100 francs Suisse. To ede mboka na biso. Na lobi na bino bana Belgique. Na lobi na bino bana ya France. Na lobi na bino bana ya Londres. Week-end il y a 2 semaines. To sali récolte na Lausanne, $5,000. To pesi. Ngala uti na mboka mo musika ne Châtel. Na yena 1300 francs Suisse. Tozaika ba tout 20 pamba. Si ko kanisa ke 50 personnes ba telemi. Ba opesa boni. Yango na lobi na bino ke sacrifice ngana osenga bino. Oto nazo senga biso to sala. Bana ya Kisasa ba pesi makila. Ko futa ndako te yaka na 100 francs s'il te plaît. Batu ya Londres. Ba obenga na te sacrifice à 1 mois. Oya tiki makila papa bo comparer. Makila ya moto vi ya moto na 100 francs dans la valeur. Boko comparer yango nazo senga bino na motema ya bino mboka ba pesi bino boko yeba valeur mboka wana mukoleko kenda mukolo to koma ba étranger na mboka na biso. Alors c'est pour cela j'insiste lobi na Lausanne à 17h toza na réunion mwana nyonso ya mboka bokechu ozalaka na Belgique bozana babi balukuna na France bozana papa Sali boyokana mokreke se bozana Londres boyokana bokangisa mbongo to tinda na mboka to ede bande ko na biso bazo zoka s'il vous plaît message wana za destina bana ya poto bana exercer merci ming pour le message. Voilà, merci beaucoup. Message eleki eza passé. Alors bokechu odombo ba combattant nyonso tout boya na mbongo balobi te ke boya na nyonso. Donc ceux qui futaka 1000 na palais bo sacrifier 100 pona mboka ekende liboso ko tinda bandeko na biso. Alors papa na ngai
ngai kosalanga bien otanga pena bakombo bamona mna to dénoncer bango pona mboka tokowa awa nakobanda na Suisse okoza komona ke tozalaki il y a 2 semaines bana Suisse bana Genève bazalaki biso tina Neuchâtel ba mama musozo mona bo bauti ba Saint-Imier na canton Berne bana ya Zurich bazalaki to salaki messe munene to lancer opération na grand sacrifice to za na besoin sur ba 20 francs to lancer yango 100 francs et mukolo wana kaka po na journée moko to bimisi $5,000 donc ekoki ko salama yango mona zolo ba net na Belgique na ebike ba combattant minene baza kuna bo kechwa ya mboza kuna babi balukuna azali kuna baza batu minene bayebani ba chims baza kuna bakoki kosangana po na Congo to tikana mabe na biso ba conflit interne ya pamba to tika yango toza na besoin to longola mutu wana bo sangani so bo tande 50 € par personne mais alis grand sacrifice bo kangisa mbongo wana to koyeba bino moko wemine tozo tindela ka yango na Paris eza lokola moto sali batroka sali batroka commandant Babin batroka ba nebit basa ebele mingi bo sangana bo sala opération grand sacrifice na Londres tozana batroka Mokrekese général Ngando bo sangana na Italie tozana oyo babengi crocodile ndenge babenga kai azana baninga na Hollande bazali. Donc, ceux qui sont sangani, imaginez-vous seulement que ceux qui sont en Suisse, on arrive à faire $5,000. C'est-à-dire que nous avons 100 personnes. Tous en a combien? Tous en a $10,000. Et ceux qui sont en France, $10,000. Belgique, $10,000. Londres, $10,000. Bon, oui, ça a $50,000. Tout ça, ça va tout. Tala nege bana wana bazo koué na masasi. Tout comme on a 200 francs, ou comme tu as dit 200 francs. Ça vaut pas le coup. Mais or, aux olias 3 fois par jour, aucun écala ou le bantaba mon sali sacrifice ni yo sali onga na sali le mutatiki makila na ya kwa ya kufi pana yo tozokanga toganga kaka akufi ya bakufi bon yo kufi yo nga kufite mais ba sengi yo parce que sacrifice ya mon message za ko s'adresser na bana ya poto sacrifice pesa 100 francs na yo et au pesa ngo bosana oyo pesa na loboko ya gauche droite ya yebate. Et ça c'est que au pèse na boko à gauche droite ayi makambo baki non wana za sacrifice te sacrifice so ba pesi yango ba bosanaka et bande ko ngabo tika ko baki mbongo matanga balia kango te koloba te ke ona pesa ki mbongo na papu a l'été mbongo matanga e memaka libabe so ki ba pesi ngambongo fona mema yango mbongo matanga bande ko balia ka yango te bozana besoin ko lukelanga ba vérification te so ki na le bozo bakaka ya ngai moko yango nazo senga bande ko nga poto opération les grands sacrifices. Ah, na Suisse sosto bandiango. Lobby tout ça na réunion à Lausanne. Oh, aza tchetemba na rue de la Borde 49A na 17h30 à Kokuta biso na kati. Merci. Merci beaucoup ve Papou. En tout cas Nzambe a pambola yo ndenge aussi message ya opération grand sacrifice. Alors pour la rectifier les choses, ve Papou a lobby ye a rolia mbongo wana te. Mbongo ya Congo. Boya pete na ba ideo te to ebibino ba congolais bolia mbonga batu ve nenga zawana loin de là. Alors to pour sa boule ba maman ba kotoyo ndega ezalaga Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.